marche les 30 tozelango biso pe tozelango biso babakuku tozelango na bras ouverts po bango ba marcher po ba boycotter SB c'est le kola bango ba pese ki mbongo po SB efungwama tozelango siko na bras ouverts biso pe babakuku tozape wana po na ko défendre mams na biso na cher afukami asengi mams akomi po nini famille bote comment ite yango na tuna pesa ekomi nini yango mutu moko bino nyonso bosangeli non d'abord à leur félin de père de mère nana fingi MK neti tito yebo to fingi te neti kana ofinga te mais ofinga na ofinga ko mams alingi bongo te sko yo suka ndi mams lala pongia ba bébé ko lala pongia ba bébé na ofinga na fingi pasteur pas pasteur na lela au fort pasteur de la foi mais ok na mams mabenga na okene pe mabe wana pena e raté te poto linga ye fia batane na problème te afinga rapete non batombola musapi baloba jour nini mams aleka finga talaka biso babakuki oui lobby c'est que lobby pe ka ngati. Très chers abonnés de Yokani Télévision na pesi beauté. Merci énorme na bo lingolio so bozali ko prouver biso. Merci na surtout ba abonnement na bino boya lisusu ebele parce que toi na besoin na bino na ebisa bino que tozali na projet avec 50 000 abonnés avant même que tokoma décembre. Donc il faut déjà 50 000 kokati tokoma décembre on tozo tendre vers les 60 000 négocier la biso sengo mingi. Merci na baba ko nyoso mokili mama boko likolo pona ya biso to pona produit na biso ya kitoko pe malamu na biso biso na ndako batuni pona nini na sima ezate. Vous comprendre que tomati na kati ya taxi to bosani yango to salisa mususu. Le babi biso to salisa wapi? Roller. Babi to salisa wapi sasa? Roller. Babi to salisa ya roller wana ezalaka etelemaka mbala moko. Donc c'est telemi elongwa sute et pesa pasi po obosana yango. Donc wana to bandai ko kanga basinga et tout ça là. To bosani yango na kati ya mutu na kati ya taxi to luwaki bo je ndimbi biso mo ndambo prochainement ekozonga na mameto tindi pe basa salon en attendant oyo ekoko yeba nanu ko trouver solution avant toute chose on a ba biso to ba ke to teka produit na biso sans mafinga sans makamni so mabe to teka ba produit na biso na bolingo nyonso na kolinga bino na kolinga biso ensemble mais mingi bingi nde produit na biso ke de liboso yango na kei pour ça la recherche ya baba kuku moko oti musika ba eti on a plateau na biso to solo na bango muke nini ebenda bango bakoma baba kuku. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que mon thème na bango esimba matina niveau oyo na yiko pesa bango moto maman na pesi mbote mbote maman kombo nani kombo na ngai Sandra Kapinga ouais yoza bakuk tote naza abakuk ya tongo to bandika mikolo ya tongo makasi avant kutu sila asala groupe abakuk avant sila sala chaîne na ya SB tanga o jouer na Simba nazala fanatique na depuis mon enfance. Na Simba par exemple linga na film nini donc na linga ye na ba film eleke belé musu na bosani azalaka maman na Yasmine azalaki la fille ya papa Alain maman Marie azalaka domestique na bango et maman Marie abelaka atindaka mwana d'Acosta a comment travailler a remplacer na musala et d'Acosta azalaka licencié d'Acosta comment ko aider Yasmine na ba note na ye et par na devoir na ye et par là papa là ko découvrir mayele ya d'Acosta mais na ko découvrir ki wana et c'est là que d'Acosta na Yasmine va comment ko bima ensemble et d'Acosta kena ko luka musala kuna na musala papa Alain ça qui refi et ça na moi non wana ko yebité ako yeba moi après et ça moi film moi il est comme kala c'est un peu ça maman ya Yasmine donc domestique donc maltraité d'Acosta et tout kofinga moi c'est mon agressif quoi voilà on a parmi ba film ba tant de films na oh sous ça jouera sous moi si ya papa Alain ba adoptaka Gomez moi na bango. Pardon, Yebi Gomez moi kala. Ouais. Premier film ya Gomez à sala na Simba.
Ope Gomez abimaka yangwana. Yangwana. Ouais. OK, merci beaucoup. Donc tozo kena na présentation mo tozonga na moni oza makasi na mambo on to ke pesa nanu. Maman musu ça va ina kwa kuna mbote. Maman on dit oza kanda eza nini boni. Tena na kanda te maman. Bana kanda te. Boni kasi. Nzamba obate. Nzamba obate na. Makasi. Yo PS bika. Ya kosana te abakuka. Na ndenge ni odingela SB. Ngai nazala fanatique asila depuis na onda okola. Donc fanatique. Na mona pe na mambo atika sila. Te ba show wana ba show. Wana ko zongo pa na ye to wana cop na ina ebi pete donc ndie landi kaka. Oh, tikolo babu. Landi kaka. Mais siko normalement na ba film oyo tala film nini oyo. Nana ba film ebele. OK. Nana ba film ebele na okokolo bate. Surtout na ndonzi mo boye na bayaka ye. Na baya ye. Basa ndonzi mo ya makoko. Ya makoko azala tata mwasi ya Bellevue. Basa na ba manda so na bosa ni azala petite sœur Alain. Na baya ipo munoko abimisa na ndonzi wana te. Okokango te. Aza pena tata mwasi. Tika ba est-ce que azala tata mwasi na tata. Yaza mama lekite, aza pena tata mwasi. Maloba makasi. Batia Bellevue mal à l'aise ya osakana te na niveau moko okoka te. Lelo yo ski yo tonto oloba que c'est pas qui na film na parce que asala ki amona Bellevue et tout ça là et tout terrain wana ton bando ça bando travailler ensemble wana obano mona on ndenge harmonie moko ozwa idée te ya solo hein ya kosakana te donc bana papa moko mama moko ton bando tourner ensemble bolingo kosakana te pesa nanga pe maman kapia mon kapia bisa biso nani tant bando mona bango ensemble ah potangi ndeko sila topé icône na yo topé moto yo apprécier ka star na yo azora na da costa en harmonie au monde na kati ya film wana ezala osala ndenge harmonie wana ezali kosala nga bien tant bazali ko jouer bango nyonso quoi ensemble bon moni kolola kolamuka nde toloba eza habitude OK kola ezali devoir quotidienne kolamuka ezali ngolo ya nzambe donc tant tozolamuka makambo mosusu ezosalama donc tant tolamuki tokuti likambo mosusu donc tokende ka na rythme ya likambo wana mpo na ngai ensemble ya bango ezali kosala nga vraiment bien na ntango bakendaki Goma na mama Olive basala mwa sketch mo ya mwa Aisha Koko Bellevue sila donc elakisi vraiment que baza vraiment baactrice ya solo parce que basali improvisation na temps mokie donc sila na Bellevue donc non c'était waouh bon c'est un peu ça lelo nyonso ekomi otoninga yute ekomi bon makambo wana eza balobi eza mingi bino bakuku bozomema problème wana surtout bino bafan bino bomema yango mabe bozokenda yango na ndenge mabe bozofinga ainsi de suite pourquoi alors biso toluka kimia parce que déjà bafingaka te eza principe na biso ya mosala tozoteka kaka produit na biso ezali mam sisila oyo tolinga mingi oyo lelo akomisa biso nyonso bakuku fidèle au poste nakopesa exemple moko wenge ezaki wenge BCB wenge 4x4 voilà wenge salike bakabwani jibe na wera biso ba fanatique toujours tozalaki wana pona ko soutenir leader no lingaka au soutenaka maison mère au soutenaka BCBG biso tozo ko bomana tandis que ba leader na coin moko bakutanaka bazana bona ambiance na bango pona nga bazalaka bien donc bazala pena en famille pona ngai naza bakuka famille Libota pe ezali famille Libota azali leki ya bakuka na sens ni na lobeli parce que Bellevue azali petite sœur asila ndenge baloba adage baloba ke les linges ça se lave en famille eza makambo oyo mai esopanaki donc faut ndima to melango le vin à boire il faut attirer plutôt pardon il faut les boire plutôt Bellevue na sila baza yaya na leki biso toza wana pona ko soutenir sila famille Libota eza pona ko soutenir Bellevue biso baba cook nde baba ke biso to banda makambo non non ba boza ba fan moko révolté non pas révolté mais boza ba fan moko boza agressif bolinga ko yoka te boya na makambo moko ko finga batu na ba commentaire ainsi de suite na famille beaucoup za la bobotami 10 na 10 wana
boza 8 baza brutal chaud mais deux wana baza calme na biso baba cook parmi biso pe o baza o calme pe kimia bazali o ya brutal pe bazali mwana nini to leki nini akolinga ba manquer mama na ye to ya na ye respect première fois o tolérer na biso problème sous ya pe agafela ki deuxième fois troisième fois on est comme excès dès que le ba tout excès boutou par là baleki pe ba osali ba ko révolter soki to vanda kimia bazo finga yaya et comme on consomme ya ko leganzela ba gifler pe yaya be obili baleki ne bozaki wapi po bokota ya na bino donc bokoti parce que bino au moni ke banda ko simba ya na bino ouais topé nani na bino star na bino ouais yango bokoti c'est ça boko mo finga bino so boko kani non tozo finga te tozo ngisa na nzela ya solo wana ouais pesa na pe mama na tunena mama yepe moko ya baku yebisa biso nani babi bino nde ozalaka bao baopelisa moto makasi na kati ya réseaux sociaux bolingi koyoka te surtout yo muta shosho babi oyokaka te soki eza makambo asi lomataka ti likolo kiti yango bazotuna eza nini bolingi nini bon problème eza kaka ke ndenge mama Sandra alobi neti nga personnellement en tout cas na osupporte te na ekuta moto mo bazomanke yaya to mama nga pena na osila nanu te na otuna explication après yozala bongo na fonctionne pena bongo obandika okoti mama o meta ko bandi ofinga nga na tiki pe muno na ndako te mama otambola na naza nango tango bandi ofinga na mama yaya na ofinga nano après ko finga wana nde yo bandi ofinga ndenga na do tango yo bandi nga na osukisa oh do yene faut clôturer tango na sukisi après nde na ezaki ndeni mais mam salubo fingela ete te bato wana bafingi kasi te so bafinga ite na nga na finga te mams je te salue à part ça donc ngande na zapi na boyi okokanga motema te te wana ngati donc soki bafingi mam si faut réagir parce que okokanga te po bafinga kite mama so ezaki ba gâteau to nga to kabola gâteau to lieti oh abe oui eza ko lo baté le quoi eso ba beto ditama yesu si azonga muta ozonga pasi wana zate to si sango biso awa so to kena kimia to mimi na kimia to kena mabeto okena wana mabe po mam sa finga ate atinda ka pe biso to finga te di moi ke so ba bandi biso to ineti nga na yaka ba oya kimia ba vanda kimia neti nga na oloba na oloba mais bon moi ate ke pasi na bozo sensi na muto mam suka parce que ye alobi bo finga te bato ba finge ya zongisa te po soki ya zongisi ba koya ko s'attaquer na bino bo siko bo mona ngo ndenge te yenda la ponge ba bébé bino bo zongisa ngai yo zongisi tanti yo zongisi so ba ko s'attaquer na yo mo ate ko nyoko liepe te bato wana nde ba nyoko la ke po ba ndio finga makasi bazo finga makasi ba oloba ba bebele ngana ozongisa kaka pona bato wana ngana ozongisa kaka pona bato wana d'ailleurs ozongisa nde pona bato wana pona bato wana so ba tiki potiki na tiki makasi na luka pe kimia ya mode oh c'est un peu important oui oh soki ba tiki na tiki soki ba meminga na gauche na ke na bango na gauche so ba kena na droite to ke pe na droite on quand même communiquer mam salut bocha na se te mena chena se so ba bato ba chena seti aya ya na vandika boye mbata na sale loko te il faut bunda nan te donc autre une explication to biseka na ambition na wana zande na opola na ondima te na pola na kondima te na pola na ozongisa makapi eloko nini esepelisaka yo lelo SB ebotama eloko nini osepelaka nango na SB premièrement na SB nasepela nango na bafilme oyo mamsa asalaka asala bafilme mo éducatif bafilme moko oyo eza ke otala yango dans l'ensemble na famille bana partie mabe eza te en plus ezo koédifie ezobakisa mpe en plus na savoir oyo biso tozangaki omoni neti filme oyo point final donc filme wana mpo na nga donc etenga ebele exactement donc eza na 2 points oyo na saisir yo mutu oza na mokili to comprendre ke pire azala te bapire bakoma bapirate parce que eloko oyo si asalaki flore akokaki kosala ete mam asala ye flore akokaki kosala ete mais asali yango
po la kisake pendant que Flore appelle ça qui confiance confiance pour Flore azo ki nyonso oya ye aitala qui est pas mamsi ma très chère copine mon bras mon classe na biso ya lycée Bosangani Sacré-Cœur on a vu que ba relation super la classe spéciale on peut te tirer sur une école ici na mon père mais bango voilà bakuta bazongi ce qui amitié yango oh qui amitié yango ezalaki po ba monter eku na yo mutu oyo oboti oza na bana ozochola bato baboti te toza banzambe te bato mutu apesaka bana eza nzambe résultat yango wana mamsas oyo akutani nango bana nyonso misato bazikaki na gaz na ndako mpo azali kochola Flore tozongi moki na histoire ya bible histoire ya Anne na Penina Penina azali kofinga Anne koseka ye kochola ye mpo Anne abota te etu mais nzambe ntango alobaka liloba moko Anne azwaki mwana eza lokola histoire ya point final si azoseka Flore pour Flore abotaka te Flore aza na libala azojouir azorouler carrosse mais aza na mabota te mais yo kuna libala elobelaka loko te libala eza bamerde oza na bana misato Jemima na bosani bakombo ya mibale na bosani so eye na oloba kombo wana olingi yo détruire c'est ça voilà oluki yo détruire foyer ya moninga na yo moninga afungolaki yo motema ayambaki yo na bras ouverts ozwi pire petit na yo okosi eke aza petit terre na yo mwana mama leki nyo azalaki kwiti moninga pande po or moninga na idée ya koadopte yo boyi ya monaki te moninga nanga boyi alingi bolamu mpo na nga nasala idée ya moninga voilà les conséquences. Film on est marqué makasi et surtout biso basi yo muto boti te ozo lela ozo za makambu na yo muto boti te muto aboti azo seka yo muto boti te ya kanda nzambe likolo na yo lola ka yango lifelo ka yango koseka muto na boti te po yo za na bango po lobi na yo yebi te nzamba akapi ba tiko maboko pamba tiko na zéro okozaki likolo bamambi tina se yo pe muto lingi biyamba 1000 camarades 1000 problèmes muninga si bokabwa na bino yo zue ale bokuta nika na salon oyamba ni aboni ko so makambo nyoso na estomac na akata michopo bandi ko étaler na vie na yo na bino pe ba bokilo ba semi ba belle famille soki mwana bino mobala ba elo na sake bana mi ba problème te kaka biso ba so ba problème matrice zika ba trompe kauka kasi na ko tia pression wana yango wana Flore akene ko trouver mams akoma na idée wana pour soki ba belle famille ko tia mal à l'aise te Flore nga zana à l'aise anga vana na pomba ina linga ki makasi ko se comprendre bazai ko se comprendre très bien na foyer na bango vana ino tranquille mais du fait que ya zaki na peut sa belle famille yaya kolinga to sali kampo sepelisa mokili omwe ko sepelisa mokili obeta libaku na libanga kayu inzaka elongo biso pe katani kaka bato ba pe osufoti bo tala kite libanga zaki liboso na kamwa otala kite obeta libaku wana donc mingi taila ndenzami yende fin ye aza fin aza wow. Parce que biso na Ndekolidi aloba pe Ndekolidi abakuka pour na film on a retenir ni nga kutu na lobaka nde mama salobi donc nzambe pe na yebi azaka mystique ale na petit yango zwaki yo ene na libala nzamba confondre enzo akut matrice kauka nango kala ebeba koleka do ata tene loko te na kati abika na ngolu kaka ale yo kanisaki kobota alobi esimbela bino po bénéficier passé na epenzo kezaki bololo si alongola ki nzambe pas confusion a obota te o mutu boseka ki lobi nzambe tema nzamba mystique asalaka lolenge ya lingeli na posa batu pete poto oblige aye pete exactement ali apesi zemi pa mutu bino boseka ki yo tikali maboko pamba mutu na bana ebele leki na akobota pete mais mutu bochola ki lobi ye wana komi mama kobota. Mais si on a élogé comme ça, mingi na kati ya film on a parce que tout le monde se va condamner kaka Flore. Mais mobile na place ya condamner était pesa mama ça. Mobile va ko condamner te na mambwana. Pona nini te. Siko eloko na regretta belle famille mingi ya ngwana.
tant ba mwasi na mobali babalani bakizaka plus mwasi talaka mpe pasa mobali te à part passé mosusu mobali mpe aza na bamaladi moko boye oyo ekocomplike lobi abanda kobota mwasi mpe akozala bien mobali aza bien te mpo belle famille akizaka mwasi mwasi yo matrice ezika estce bofandisi ndeko na bino botuna ye bien mpo ndeko na bino abotaka na ye te mais bino bozwa akize mwasi mais boluka na bomekise na bofu moko susu wana te leki ya mobali so ezala mpe na bongo soki ezala bongo tokende yango bongo bomeki nanu leki wana mosusu aya nona meka na mwasi ayaya soki aobota te mpo bana mibali ebele mpe basala na baproblème ebele mais bakizaka mwasi epuis bokilo ntango osala bongo oyebaka ke yo mpo wana bana basi parcours ya na molai bana no mpe baobota okozala mpe na bapetite fille ntango ozwa akize baninga yebaka ke lobi mpe ya yo mpe mpo amusa mpe olakisi boye yango ezongaka ti bango bayeba wana te belle famille comportement belle famille ba belle sœur surtout bango batata mwasi esika bazala bamama leki bazala na mitema mosusu esika bakomaka batata mwasi ezalaka nini yango na biso basi esika nini esika bazalaka bamama leki bazalaka mitema malamu esika bakomaka batata mwasi mama na ngai eloko wana phénomène wana elekela ngai nga mpa bandeko na nga mibali tata mwasi mais mpa bandeko na nga basi ya kosakana kutu te na bana na nga mpe nalingi bajete eloko wana nayebi te nature peut-être eza nature mpo neti nga motema na nga naza nango te mpa bana bandeko na nga mibali epuis na osala yango te ata ozoloba o naza shosho mpa bana bandeko na nga na ozala yango te mais na ozala yango te mpo mais oyo wana mobali aza ndeko na nga te bana nazobota bana na nga te siko na oza motema mabe mpa na bango mpo na nini te mpa bana ndeko na nga mibali mpo bango nyonso baza bana mwasi te mpo mwasi kaka ye moto aza na problème akobota ye moto apesa ya na biso basi en tout cas na okoka te nga na okoka te mpo nga nde nazala boye na ofandisa na ndeko na nga mobali noyese papa otambola ye nde nini peut-être mokongo wana eza na mwa pomme faible te tokokende pa kwado asala système mpo bamalade eza ebele ezokoze mpe bana mibali na baproblème bilingalinga na bango mpe ekokoze bango bapasi mpo basi mosusu baza kosangashe na bango betada mpe toyebi te mpo toyebani bilongi so nzambe asala motema lokwa sache ya fufu batekelaka fufu elingi ezala bien viki abomba mpe mitema yango okoyeba nde nini asali shwa mpa likango moko ya malamu to ya mabe mpo likango wana mpe soki aza na mposa bénéfice molobi akobebiso mpe abebisi yo lobi oboti mpe te ekomi mwasi ya ndako aoza bongo aka basi wana bayaka na bizaeli moko aoza bongo bakosouffrir mpo ye ana intérêt te lobi aoleka ye kosa leka ti lobi aoleka pesa mpe masa apesa biso nanu réaction na ye par rapport ya babelle sœur na ndeko mibali oyo mwasi bovandi na kati ya couple azobauta te ndeko mobali akomi na comportement moko boye azwi mwasi mosu akomi kochérir ye mwasi na ndako adingisi koyoka ye te koloba nini so écoute bamusicien bayembango ntina banzembo neti papa franco azali koyemba yango bandeko ya basi oyo balingaka basi bandeko ya mibali te wana eza nango loi ya nature esalama bongo problème ya mibali eza ke so oza na obotama non eza abotama na ye lija bongo mpo mobali alingi mwasi na ye ata mwasi aza na problème azobota te onayeba couple ebele nayeba couple ebele oyo eza ke mobali aza na problème mwasi aza na problème mais mobali azosoutenir ka mwasi na ye na libanda mpe aza na mwana te nayeba couple ebele soki obotama na yo bongo en tout cas eza nango nature na ye ata babengi basango 40 papa ye moko o bapaster coutume bayita 70 mpona délivrance na ye akochange te parce que eza nature na ye d'accord totiki sikoyo point final mpo wana nyonso ezalaki mpona toclôturer point final ndenge esileli en beauté eleki kitoko mingi merci na mams mpona bafilme kitoko bafilme mosusu ezoya ntango mpe bafilme ekobanana kozalazala na besoin na bino lisusu mpo opesaka avis na bino ya ndenge nini bafilme ezali kolekana bandeko balandi yayokani télévision babakuku nyonso ya mokili mobimba na ye lisusu nazongi tap send epesi bino ndindi mams na biso akomi désormais ambassadrice ya tap send na Congo Kinshasa comme na Congo Brazzaville. Pourquoi je le dis et j'insiste? Parce que toyebi que mams na biso za mutu oyo ya bato ebele
et que adrenaka full moko eza tellement ebele mingi yango na lamusi mayele na bino na bisa bino que bongo na bino fait va na en otage awa et bouger te ti mukolo to kopesa bino permission ko yeba ko kende to livrer bino na diplôme ro iloba ete bozali na ba capacité nyonso esengeli pona ya koleka na TV ya koloba ba makambo bolimbisa ngai ezali foti na ngai te ezali makambo bosali esali soni nde ezali kotinda biso to ya na kati ya terrain po to kozongisa ya solo pendant la l'heure po bato bayeba ko comprendre. Ambassadrice pour nini ya Tap Tap Send, mam sa ambassadrice ya Tap Tap Send azo représenter produit wana et bato nyonso oyo adrenaka na kati ya full na il faut bayeba ko sali boko na kati ya makambo pour permettre à ce que aura wana azali nango Tap Tap Send eyoka. Désormais na kotia bino ba audio explication tozo bongisa bino publicité ya kitoko bazo concevoir la semaine prochaine vous aurez déjà ça. Sinon en attendant ndenge na lobaki na kati ya émission so boleka na se boyeba ko betela biso code promo sila 10 sila 10 Tap Tap Send des ali nini pona ba balingi bayeba ozwi téléphone na yo yebisi ndeko na oni so zaka libanda ya mboka na yebi ke soki papa abeli mama sali fièvre mwana kangami yo bengaka oke kozela na western otiki mwana ye moko na kati hôpital oke na western dimbisa bien qu'il faut pas natanga kombo na bosani ok une agence moko quelconque oyo esika oyo ekosenga yo nano okende kosala mulongo osisi na kosala mulongo ostondisi papier osisi kotondisa papier babisi ofanda mama po bato baza 150 liboso na yo mwana wakufa te mwana wakufa mwana ozwa problème te n'est-ce pas que ozwa problème parce que temps eleki ebele biso siko toye ko faciliter na ndenge nini tokosenga ndeko na oni sozali na libanda ya mboka oyebisi yaya noko tata mwasi chéri mama kulutu zwa téléphone na yo kota na Play Store télécharger kaka application Tap Tap Send soko télécharger yango yo abakuku nyoso soko zwi yango simbi yango na maboko na yo et faciliter yo kotinda mbongo na Afrique pe partout place olingi donc bonus ezali kaka Afrique te place nyoso lingi kotinda mbongo yo zali abakuku ozwi tango ko télécharger yango meni moko contextuel e bima wana obandi ko remplir yango okomi kombo na yo otie numéro na yo eza na place pour ko remplir pour na destinataire na yo otieni kaka numéro na ye na kombo na ye pe kaka esili nango tango kokuta na se wana komone ko komela yo avez-vous un code promo message wana nde muteli ko lakisa yo ya solo tozali ya bakuk otuti na message wana parce que faut un code promo n'est-ce pas pesanga amena munene ozwi tango kotuta wana ozwi code promo na yo ezali 10 na biso ya mboka 10 match sila 10 nazo insister nazo paraphraser nazo na bakisi bakisela kuna na ndako sila wane komamaka SILA 10 et c'est fini côté nga ba fiera ba YT o pone ya sila na biso te ya biso sila ya biso mams ya biso na chaka na sima mingi mingi ya biso oyo tolinga koma penza likolo wana okomi S okomi I ozio che dodo ya ido oche L oche A okangisi yango na 10 nde yango epesi yo code promo na biso ya mams na biso sila na biso ya mams na biso bekam na biso ya mams na biso patrimoine culturel après ododi lisusu tindi envoyé okomona muto na Kishasa loko ngai ndenge otindela nga mbongo pona gâteau na nga anniversaire na suki na ko chape 42 pouces ezalaka didi d'accord c'est na osomba 42 pouces po baba kuku makambo osala nga na ebite quoi tango kododa wana nga na Kishasa mbala moko na zimbongo wa gâteau mbala moko na zimbongo wa salle na téléphone na ngai nazo expliquer yo eza teke na kena ki place mo na vanda ki te na téléphone na nga comme na gérant de na olinga nga pe na ko zo peso na bengi susu mutu ya gâteau bonjour service livraison est-ce que vous pouvez me réserver un gâteau pour le 12 juillet oh d'accord est-ce que je peux payer par M-Pesa na tindi pourquoi parce que awa Tap Tap Send na mboka na biso ele karaté yango nga siko na kosalela ngo na M-Pesa ponga mingi na na M-Pesa numéro o mona na siwana yango nde M-Pesa nanga kombo nanga ezaka nonka Mireille Mukeba nde pesa MK oyeba te yango na nde fokoma ozo tindeli ngai Tap Tap Send na yo nazwi yango na téléphone nanga ngai pe na tindeli na M-Pesa muto osalela nga gâteau na ina tanga kombo ne me na osala pi bo fele na lingi yango te pi moko basala ko fele ya mams tango tindi bongo et permettre que nga na recevoir mbongo sans pour autant na de se déplacer yo po tindi mbongo sans bouger mais na téléphone na oka que permettre yo zwa ba mususu ba lobi combien de pays il faut citer est-ce que faut natanga yango ndeko Shadrack d'Israël pesa nga na nzela natanga to natika natanga yango ba lobi boy ba pays oyo ezali partout na Europe
Asie et ainsi de suite. Muta Japon moko alobaki ye asalela rango elekaka. Bayebisi ngai même Portugal, Irlande pe elekaka. En Italie, Espagne, France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, puis Royaume-Uni, États-Unis et Canada, code ezakaka moko. Pona babakouk nyonso. Soko tie kombo ya code, otie code promoté si la 10. Eza loko boy kotala point final. Eza loko boy kotala film biso to tie na ligne. Ndengo dodaka na film. Yako do de la biso a. Babakisi linga sous deux pays moko balobi deux pays ezali Portugal na Irlande. Esika wapi okotinde la biso mbuku. Esa yo meka kaka soko télécharger eleki. C'est bon? Maintenant il a bino publicité nango ya kitoko makasi koleka oyo biso moko to concevoir awa bomona musala côté ni ezokoma. En attendant, abonnez-vous. Tokende ta l'émission. Tozonga sim. Marche les 30. To zelango. Biso pe to zelango biso babakouk to zelango. Bo zelango ndeni. Na bras ouverts pour bango ba marcher pour ba boycotter SB. Biso pe to zelango la bango ba pese ki mbongo pour SB efungwama. To zelango siko na bras ouverts. Biso pe ba abakouk to zape wana pona ko défendre mams na biso. Tina suka même na lilita to okende siko bino bote ma basa la marche te ou bien ndenge et simba te le kato telemela bango ele kate jamais oh pona ni oh soki ba boycott soki ba so balingi ba boycotter SB ba boycotter pe famille ni oyo Bellevue TV pona ni oh parce que ça bango mi balini boss bango mi basa na problème parce que na papa moko ba bino nde côté na bino nde désordre zo ya et loko ni nezo la sakia côté na biso ba bino bo finga mi makambu nyo surtout wana bana pona qui la fille c'est qui Gomez yé muta banda makambo nous tant Gomez a finga mams papa le mbasa ka wapi po loba et tant que père oboti bana yo leki a finga yaya parce que mukolo za na torte ngana bi mukolo ba condamner jamais devant leki parce que condamner mukolo devant leki opesi leki accès opesi pouvoir ya ko manquer sous yaya azalaki wapi tangu Gomez a finga mams azalaki wapi. Et puis la vidéo ils avaient circulé. Non, baza bana ye. Et bon siko oyo parce que comique ils étaient maram na bango petit. Boya continue. Oh ya SB na famille bota. Il pas continue. Non. Babakouk ba manka ki respecter ba senga ki papa. Ozotala makam o nezo kende olobi nini. Et tant que père. Oui, et tant que père. Loba li loba mo po kimie kota. Pasteur de la foi. Na chair afukami asengi. Mam sa komi. Pour nini famille bote comment était? Pourquoi famille bote comment était? Mam c'est non, mam c'est tinda. Non, mam c'est tinda ka mutute aleka na écran afinga bato afinga ba chroniqueur afinga ba chroniqueuse non aza social non bio zo boya yazo linga bango po ese kele manzambe oh muto to temona pe manzambe yo fele ngana ke ko yinika dans les vies dikabwe pourquoi yango na tuna pesa e comme nini yango mutu moko bino nyonso bosangeli non d'abord aza orphelin de père de mère aza ba parenté oui aza ba parenté siko lokwa aza ba parenté ale biso sikoyo baleki na ye ba yaya na ye ba mama na ye to lati likambango to komi siko ba parent na ye siko na tuni ba sala bino sensibilisation bakota abakuka ngote te ezaka ko linga mutu donc olinga ki actrice na yo pour les tinga vraiment na linga bisalu depuis mon enfance. Okay. Donc sa façon d'être et puis accoutrement naïe. Accoutrement naïe. Non, en tout cas waouh. Donc après sanga elengi. Ya komema sac ya kitoko, ya kolata lunette ya kitoko, ya kolata jeans ya kitoko, ya kolata basket ya kitoko. Donc simba nzoto. En tout cas azana taille moko coquette. Et la même boya raté. En tout cas, bien on évite à soson moté. Vraiment bon à soso. Na likola za munene na sakonda. Non. Aka muke sukali. Oh, ya za nyonyote. J'ai yeba na raté.
ye age ye bana aza te basa mindele apesa bato ntina age tala ndenge aza wana ko soki aleki apesa bato trouble mental do fo loba solo bien film tala moto dégage de odeur a bien aparola parfum alonga amema saki ya goût moto amema saki ya goût ata linette ya kitoko sandale ya goût et puis ata bijou ba art unique ezate ke oloti signifie art unique ezate oloti signifie munene $3,500 $3,500 eza ba bien bien non bino bato boza ba bijou minene bo bomba nani boke osa c'était ba bijou ba ata ba petit format o ko coûter et là ta maseno lambat ba te bele ba te biso to occupé le souté atolati pyjama o mamiki atolati nini oyo voile o mamiki on robe soirée o mamiki bijou kasi ba o ba soutokeli yango oui ba o ba soutokeli yango allo ba pe à répondre biso ndeko lidi pour na marche tozo yoka yo préparer ngone en tant que abaku ko tozo la ngone nini bon neti nga ba marché so ba sili so ba monde ba marché so ba sili biso peto ye na ndeni te menga pe na ba marché le mamste ya solo wana wa banga ata tombola musapiti abe oui wa banga ata tombola musapiti ba benga bino banzoi mama problème ezaka nini mam sabato aloba te mam saloba te et puis nga mam ayebinga te ngam na yebi ya dikate ya mams ya transporteur ya na yeli ya mams donc mams ayebinga te na o bénéficier ebele pa na ye mais ya o bénéficier le côté pa na nga donc ngane na boy fanatique mto kako ya polo te le côté mais na voter na kamu nga yo so bénéficier ebele o bénéficier ni mais na sepelane ya ebele ye ba kola te bleu blanc et classe gauche droite bakali boy mams na kati bakati ra auleka bien ya ko saka na kutu tengane na bona voter na premier tour mams fanatique no numéro 0 tu vois que bino mbocha désordre na kati ya terrain ezo simbate bozo panza biloko bozo finga et tout ça mama babandaki ko finga batu balobaki te ba fingi ebele balobi te ya bango yebani te kaka ya tour o nde tango ekomi ke biso to banda koloba nde ekomi ke biso to bandi ofinga batalaka peti batalaka nani ya bandi nani ya sukisi et puis tofinga te toapena clair que tozoloba ke soki mabe ye tokoloba so mabe ye toloba nga na fingi te mk neti ti toyeboye tofingi te neti nga na ofinga te mais oyo ofinga na ofinga yesu bongo yesu bafinga osenga merci oleki na te sani nga motema merci wana nazaka nango te soko okabeli nga nasengi merci yo okabeli nga eloko tofingi nga nakesengo merci tika osala boye te na okofinga nga so ofingi na fingi tokeno ka bongo sikoyo mams alingi bongo te sikoyo kosuka nde mams lala pongi ya babebe ko lala pongi ya babebe nga oyo ofinga na fingi nga na fonction na bongo mwana mwa malamu nga mais so okenda nga mabe toke mabe bino bozo loba bango nanu basali ate mais bango babande ekoloba te te mama balebi bana ba préparer eloko le 30 mama problème ezate so ba préparer eloko na bango ba préparer mais so bakenda ndenge mams toke na ndenge mams te mais pe bauti koza information moko que bino bozo silika parce que ba retirer mams na groupe par WhatsApp pendant que na kati ya groupe ba retirer ka mams te ba retirer ba tebele pourquoi vous vous fâchez sans pour autant bo vérifier nanu nini ndezo sala mais bino bozora ka bango bosi mama eza mamba groupe so ba retirer na ndenge bien wani ya mama na bango biso sala théâtre te biso to ka ba fanatique naza kutu kuna te na groupe wana so groupe livio so groupe ni naza te nga naza na groupe te problème ezaka que soki ba fingi mams nga na ye do yo otia no kimate le pasteur de la fois a lobi que bato nyo so ba koloba a kosala bango boyo yo etali yote pasteur na lela au fort pasteur de la foi mais ok na mams mabenga na okene pe mabe wana pena e raté te mk ti to finga te na ofinga pete mais naza clair na oloba na passer message yaya abanga ati so fingi na ye poso finga na tiki munona ndaku te na otambola nango na ozongisa pona mams na ozongisa so bakena biso na église tokena on église omoteka tokenda na église tokenda na open église so tokena wenze pe toke wenze soki pe bitumba dobi bozaka boye naza prête mama tozaka prête po tolinga ye fille abataka nde na problème te
afinga répété problématique non non batombola musapi baloba jour nini mamsa leka finga o pena za témoin o mamsa leka finga mais bango ba finga mutaloba zalati babia boka ka babiloko yo kamba te aboka atatinda biso pete neti ngati na uti na ndako mamsa ebinga tatindi ngate ngana ye na volonté na nga na kufa na nzela na koma na zonga nga moko mamsa ebinga te ngam na ebi ya kolinga mutu banda bo mwana eloko wana babota mana ngo boya mikala so bosa mama ninga na boya mikala mama mukala problème ezate nga ndimi prompte nyoso ba oloba na ndimi ata brosser te ko brosser nga ndimi kasi aza makasa yo boto nga brosse mama ça il bani obakisa Nicolas mama Didier lobi tala biso ba kuke o lobi c'est lobi pe ka ngati bon na butinda kutina he awa na transport anani le transport motote chemise nanga perruque nanga lunette nanga jean nanga transport yanga munoko so bisa makambo na tiki munoko nanda kute donc na tambola mema saki nanga ndela mema pe munoko nanga na compréhension nanga ponga na mute compréhension ya makasi ngata mona compréhension ayo sarante ngai kuto ya pona abaku te mais ngala ne grandi et mute compréhension j'ai ça na j'ai ça nga vraiment ma confirmation de mama dit donc nga ko sona na oya na ngote mebi tumba nde pona makasi ngati le na bunda na tikolo yo ko bunda pe makambo baby mise si bitumba na bunda ouais to chakimia pasteur de la foi les cas qui a eu to chakimia bito bozo ka kimia ya Jean-Pierre comme ça Jean-Pierre ya Jean-Pierre Mayata ya na changu wa pa pasteur na biso po bana changu ba kuna na degré na biso na ke osakana te ya Jean-Pierre ya na changu ya papa oza papa apa ki ya oza papa parce que grâce aux anango yango tenga na zanango exact ya komona yo likolo cher kolela kofukama pona makambu oyo esala biso pasi tokaki pasi yango topozaki acte wana ya kokoma na internet parce que makambu nyonso ekeka na internet po internet ezango église te soki olingi bamatisa oyo bamatio na internet soki bakiti wakiti mpe na internet mais tosaki part na biso ya ko boya ya ko éviter ba problème ya ko luka kimia parce que to respecter yo na to respecter na nzambe et puis to respecter pe yo na maloba na yo parce que ça na grâce eza lem so likambo sala ki ça ki on a volonté na yo te nzambe nde mutu atinda ki yo o salango mais batalika côté moko ba tourner mandoki vers ka baba cook bini moto bo sala prière to ça o sala nga prière o déclarer même si benemi na yo ba 10 000 à ma gauche 1000 à mes côtés je ne serai pas atteint voilà et c'est le quoi histoire il y a Mams c'est le quoi histoire à Mams il y a Jean-Pierre Mayata balobi que pasteur de la foi a très déçu na comportement ya bino non pasteur a décliné non cher non batu nyonso bazaki na église yoka omoni batu nyonso bazaki wana o ba verser ki ba larme na bango ce sont des hypocrites. Comment ça hypocrite? Oui baza ba hypocrite parce que bokei bo se présenter ba mona biso to ye ko yoka mais na sima nango boyebi nini obi ba lance roquette ni boyebi ni bomba ki potan boko zonga bo lancer envers biso wana lo belana neti ko tala ndeko bijou la reine ba propos atenaki ben site oya finga ki Mams yem tsali 28 ans de carrière bo excusez na terme na ko employé po lo ba mana pe mingi mukala kasi bino be mikala non nga nga actrice te nga un simple fanatique ndi na zaboy mais tu os les la télévision ba ke nga ya sali 28 ans de carrière au télémi pe finga ndeko na yo mwasi o boza na même profession o fingi taille ya soso mais yo mutu nzamba sala yo ngolu oza munene lokola nga mama nazala fana nazala na yo pe na fête pas copine nga soleil
na mona spécialité kutu opesanga nayoka kutu ndeko kosaba nose na fingi te noka nose na tuni yende ye mais à ma grande surprise au fingi ndeko na yo non en tout cas merci na présence ça y est loko salaki ya kopesa sanction en tout cas ceux qui vraiment papa elombe zaki loko ayo makambo ngo mettre fin il faut atema le moko aza papa on est ndako nenda ko tanga il faut luka pesa ndako tanga pat kanga liduso na mai kota te peut-être kazo bonga masala ngo wana papa bi bonga makant ba injure o ebimi bato ba fingami bato ba zoki mitema obi mitema ezoki oui bien que quand il peut aza blessé mais même ça a blessé combien de personnes va l'équipe au finga mams surtout ben si ta mono Gomez au bimisa makambo o ya kala est-ce que c'est la solo ngana oloba ke moni bo fingi papa madilu paix son âme paix son âme papa madilu azalo kola fali azalo kola fali ya lelo boka si fali pa cheo ka foza poza bloka nzoto iloko pe salaka yuza bloka tete pe fali pa cheo ka ha cheo ka te donc yeza ine bloka nzoto wana madilu oui asumi ba Jeep Cherokee à l'époque te ha fi likolo ye pena ko likolo dongo hali kolo dongo pour le qui m'a bien l'émission pour la bonne bien balinki miate non toza wana yo na plateau toza na plateau toza na plateau na yo aza fi likolo dongo pour à l'époque ba sombo de Jeep Cherokee c'est pas donné à tout le monde est-ce que ça m'envoie solo solo awula carrosse kala fi ta basse Weston na jean chemise jean enfilé ceinture ya Louis Vuitton original ça qui est Louis Vuitton original on a un trip par semaine. Non, à ta basse, il y a croco, il y a chocolat. Ça qui a chocolat Louis Vuitton. Ceinture à Louis Vuitton chocolat. Harmonie. Oh là là. Oh là là. Tu appelles ça lengina. Sur la tu appelles ça lengina sentiment na goût. Okomona lokoni to koma noka yi. Là muso ko boka ngo mais ça tu on a d'autres que loka ya monta so. Fio azana 85 robes d'été. Pour que tu la garder l'inginette. Botela ba robe botela ba ensemble fi ala ta salon climat a classe ala te blazer couleur à soie ala te blazer couleur à arc-en-ciel alandelo na chaussure to finga na soni ya so teli pena bien na lojo mais que muto pena ngana yeko e carré bot e car ma distance za musika mais non finga ka funa toucher ye poto na toucher ye ngana zu succès mais yo mo rasobi ke muto na ko simbate parce que yende azawana donc il a pena ko au sommet parce que maman Lydie pas le bali le ba moko maman Lydie le bi ndenge nini par rapport à so maman sa outi ko bakisa d'accord oko conseiller te kasili makazi okanga te na conseiller nini afingi mutu te afingi mutu te alobi ka vérité za mbeli te minde swaka batuno makambo te karele kimba suna passe mams pardon karano bien moko nzambe pesa ata mutemo nzamba lo parce que bibi c'est dans Exode 14 gardez silence moi l'Éternel je comprendrai pour te to sala nango déjà omonte ka bunda déjà tanga obunda c'est que biso photo lo bana place net kasi mama zaningi bozala na kimia mais to ça kimia te mama to fingi nani yo ma pasteur de la foi lo baki oyeba misote to fingi nani biso ne to fingi nani bango ba ofinga ba oloba te biso to vande to fingi nani to fingi tangle so suppose c'était comme no ya muto biso to fingi mama problème na muto mama bango bazana problème na biso za na problème bango ce que oye biso beto ye so que to ye bango ba binemi na biso to binemi na bango te so za binemi na bango te bango ba calculer biso calcul na bango te ya sila oyebi nonga te me nga linga uta bomwana na nga yaya la no ponge ba bébé fininga ba drati na mutu mikobe to malili tia pe na kwete toza biso ba soldat na yo balobi que aza na premier na kati ya théâtre congolais te mais bino pona nini bozoni na ba opola me ba ondima te poni ba ondima te poni ba ondima te muto pese lengi bona na YouTube muto même na groupe Simba so ba tient na scène rôle nyonso ba pesa ka incarner ango botana aussi la ivoirienne bobimisela nga actrice moko a joué rôle aussi la sala ya ici la ivoirienne ya docteur Sissi Bobby Tumbara on a devoir domicile na pesibino actrice o ko bima a joué ka rôle
ndeba ivoirien ndeba lobaka. En tout cas, je suis là. Tu attends. Naza wana pona yo. Naza na pona en tout cas. Ça la nini wana siko tiki na longo abaku kitende. Na longo abaku kitende mais ça na cadeau na pesa yi. Ouais. Voilà de voir au pesi. Actrice moi bima kaka. Achaka libaya. Ah, puis mon assis là on mi kate Oh. Oui, on a bien comme prenez la Céline, Céline Bissalo. Oui, on a bien prenez. Donc la lande la que de près. La lande que de près. Donc on a eu téléphone dans la SB. On a eu téléphone dans la makamna ya SB na lande la. Bien que tel on a pas groupe mais beaucoup plus dans la SB. En toi on a pendant vraiment bon on a eu. Na musapi na ngani na tchari za musapi mutete za yanga mo pona do da kelo na do. On a j'aime SB. Oui, c'est mon choix. Et puis c'est mon doigt aussi. Et deux là-dedans. Na son des cloches pour na activer quoi. Sont des notifications. Ils ont ça pinanga. Ya mututé. Ya ni ya maman na biso na appelle tête na orpheline. Yanga moko. C'est quoi le lobby? Bon, avant de toquer le lobby, avant de toquer na souka, tu dois avancer pour toquer na souka. Puis bien ça nous. Na fin, na ba film menu sur YouTube. Comme il y a aussi de ces films, oh yebi que ça dit Betty P et Zali. Mais on c'est sûr que mon côté Betty ko ka SB. T'es pour être clair et puis honnête. Et ça na ba film et puis zo beta nango mais SB eza au top. Voilà. Donc il y a des fanatiques qui a équipe nanga atezo pola. Non, commission kaka. Donc c'est net na minute zo pola yango zo commission. Eh, biso ta bipolaire té, si la bipolaire té, biso monopolaire. Biso capoté. To kende ka to avancer. Avant filmer banda mo nzembo chaka wana générique wana escalier les tala bi nazo mata lelo yo na moni ezo mona na komata zo mata pe yima on attend mais ça nga bien lelo yo na ba oyemba te na moni lo bokwa nzambe na lelo yo mais nzembo oyo nga na obela nzembo oyo na obela na lala na kolbia pour ça malade nanga na oyemba nzembo o ebiki sanga nzembo en tout cas Dieu m'étant parlé donc ebiki sanga ouais non on a comment oyemba on anda ko tellement ko tala film trop lelo yo na moni lobo kwa Jésus na bomo inanga na libota nanga yango wana kaka moi synthèse wana to bimisi wa yango na muki wana mais MK na lobaka ke Mams a leader. Mams lala na yo, biso ba soda na yo, toza. Mams oyebi no ngate. Mais nga na yeba yo, ya Céline uta bomwa nanga. Uta muke na zo kola, idol na yo eza mama belé ya groupe Salongo. Batu ba finga yo jouer na groupe Salongo, oui, o jouer na cour des grands. O jouer sika li patia zali, o jouer sika mindondo zali, o jouer sika nani ki Maman Mabele, maman Monzele, maman Bolingo. En tout cas, il y a un groupe moi mukete, il y a un groupe mukete. Lelo comme lelo na place oza, oui bitumba foya. Élévation nyonso, so bitumba c'est ce que c'est élévation ya nzambete. Po na ngala le bakeza nzambe nde mutu a commission na bisiko komi yango moni bitumba pezo yebele. Mais kala mingi te bitumba ngo mettre na ngo fin. Moni karana yo wana, na silence no wana. Yango de do ki sabon mitema. Yango de Suisse abongo pe mo ba kipeleke staka yo anyonyo adunda nyonso yo asim blanchete yo pena asim penza ya cabine okota pena ba folfe belé ba fingi yo soso mais pona yo mo mitala pena boyo so tena miroir mi lulaka maman bien so kata maman mi chope pena lavement na kati pona obimisa pona créer art lo kwa yo basala pe batute bato ba fingaka et puis pokaka et puis mutazanga a défaut omoni poka ofinga no poka ba mona ke yo finga mais yo moso bandi landela yo ayaya poni ko kotsa ba prison non lo batte pardon ne langa mo to finga te mais tako yo sala no batte ko finga te poza nzambe te moni nzambe mutasali bato ayebi yo mo défaut pene zali défaut za makasi ebele mais bilo mususu ayaya to tina biso kana se
pardon oyo eza chaîne na bato nga aza na chaîne te ana na chaîne te bayokanga boko na déontologie kofinga te koloba toucher tozala mitema malamu tosala bato te omoni mama et puis omoni mama na sila ngo soka azalaki ofinga mwana bongo na yebi te et puis yo sa mama moboti tozo finga non si so bota te ayaya yaya merci ndo fingaki merci pena mais yo kumisa nzambe ka ba chaîne ngo ba finga ate ba chaîne ba nzambo pe ba finga ate yo awa ochomai awa mai loko ba saka perfusion transfusion te poso ba saka perfusion transfusion okufa ba ngo kufa lelo kuma muninga nazana mafinga bele mana mwa changu mana mwa changu ya 83 ala mwa changu afinga te ba finga te eza mambo guerre ya ba maramusu so ko kale no kanzela na ngani bokina ba ko bokina ba voyage ba Dubai na bino bokina ba poto na bito ko kale no ka wana so bokina poto nzani ya kwa za vie ya rai ya très ya mapela rai changu nde makambo te ya mapela rai ba changu boye ba ka ndi bofinga ba na changu to ba kanda na bito kane SB, je t'aime, I love you, SB. Donc, comme il a souka émission la biso, maman lui dit pesa mon oya souka et puis pesa bato ngo pesa mbote, au pesi numéro na yo pour bato bengo ba na besoin na yo, au pesa pe maman ça la même chose. Bon, le balanga souka ça que mams. Kolanda bango te carré le kimba suna passe. Continuer ka karawana, occupé na ote. Ba opola ba ondima te. Po mutu pesa opola tika bitumba no kite. Donc zano pena kimia. Biso pe to finga te. Papa de la foi, to fingi peti. To zaka na sima maloba na yo. Kimia ekota. Biso to na posaka ya kimia. Muna muta sala musala na yeto évoluer bien. Mams nzamba salongolu o continuer ka komata. Silence na o yango nde lipamboli na o. O continuer komata. Ngai na finga ate. So na lobby bo eseke etonda ke belé yango moni na kokite. Na zape banki te. Na bomba mbongo na bomba suma kambo na okokate. Yango moni na mekyo bimisa ndambo wana. Vraiment mbote belé pas grand frère nanga docteur Bill na de là fort mon grand nzamba lola pambole langa yo na ebike to monana et numéro nanga plus 243 89 15 Johnny Taye bamboto ne belé James Kemusa otombo ki déjà fallait boire au bon James Kemusa ya o yangwana e belé mami longo ya ya mwana maman Lise et belé na biki le 28 botala kaka tous ensemble numéro nangeza plus 243 89 15 46 689 plus 243 89 15 46 689 liloba suki zakaka mams biso baba cook toi derrière yo to soutenir yo. Donc kimia na yo leki to refait na mulai. Donc zano pena kimia zo beba glaçon cha pena na mutema na bi ke place oza wa pena kimia bien que makambo leka kimia zo pena kimia to zana pona yo pona ko soutenir yo voilà. Numéro na ngai mbote na nga na ba bébé na ngai Jordan Lema Sophie Matadi lo beza anniversaire à moi nanga moi si ma fille est née a ko ça 22 ans d'âge na ye moi nanga liboso ma fille taille S mitiola na ngai na pesi mbote na bandeko nanga na famille Mutombo nyonso famille Lema famille Luyeye famille Yala na vie nanga Edia Chupa ciseaux d'or 5 fois champion d'Afrique na pembote na ngai na mama nanga Pasima Zembelema Ndona Lema ainsi que Jeline Kosi famille Kosi Mobimba ba copine nanga wazana ba Europe pesi ba gros bisous Ursule Sandine Buita Bijou Greta Olga Baby la destinée. Donc bozé belé boza nombré voilà na pesimbo te liso c'est pas ya Julien Yala mon très cher papa ou a remplacé papa na biso quoi na peso ba gros bisous na yo place aux ali et puis ba bonne guérison na yo nzambe a sala yo bolamu abixan numéro na nga téléphone ali plus 243 89 37 91 423
plus 243 89 37 91 423 et puis gros bisous pas bébé Keina. D'accord. Merci beaucoup bandeko balandi bozaki na biso elongo boye comprendre que tofinga te toza na posa mafinga te mais baba coupe baza tellement ebeli bala na posa ya koloba ya ko s'exprimer de temps en temps tozala na bango tout en restant na kati ya déontologie na biso po to bimaka te ezalaka important nga na pesi bino merci ya kozala na plateau na biso lelo baba cook ya chango omoni bango merci beaucoup. Donc, bon anniversaire à bébé Nabiso. Sophia Matadi, heureux anniversaire à toi. Surtout, à âge où il y a sagesse et belé. Nzamba Sungayo, après ça, il choix bien, il calcule la pona avenir na yo. Na si ma caméra n'a pas accompagné, na Shadrach, Disquared, il y a des anabis ensemble. Bon, mais la bino image au kitoko. Gisèle Mounongolelo, na moni mukwana bo benga ki bo tuni. Ne loa na coulisse à Rozon à l'Issousou. Vous allez qui m'a pas beaucoup na kala mingité. Yé pe na pesi numéro na été mais à quoi pesa ngo kala mingité. Na pesi pe te yé na pesi mbote na tika afanda bongo. On se revoit très prochainement. En attendant, abonnez-vous. Merci énorme pour votre fidélité à cette chaîne. On se revoit très prochainement sur cette même chaîne. Notre numéro. Au revoir.